Bana mboka, bonjour, bonsoir, bipai nyonso oboko. Tout à libakwa malamu ya kolanda biso na mukula lelo. Tondi sami lisu na esengo ya kozala liboso na bino na mukula lelo. C'est votre humble serviteur, président Edi Kankou. Oyo na ye lisusu liboso na bino na mukolo na lelo. On a to solola, on a to partager, to koka ko solola maimatali mboka na biso parce que Congo eza ya yo, eza ya nga. Eza ya biso nyonso ba Congolais bipai nyonso tozwami bandeko na ngai. Ndako senga na bino bo commenter émission na biso, bo liker, bo partager, bo aimer. Bo aimer émission. Mais pourquoi te le baratango nyonso ke bo commenter? Tango te le barake bo commenter, bo kanisa te ke te négligeaka ba commentaire. Totangaka yango te totangaka pourquoi? Commentaire ezali loko oyo ezali kopesa biso makasi. Soki tosalaki mabe lelo lobi tokosala effort ke tokoka kosala malamu. To soki tolobaki mabe tokosala ke lelo tolobaki mabe me lobi tokoka kosala malamu. Soki pe topesi pe info ya lokuta tokosala effort ke lobi tokoka kopesa info ya solo. Yango na mukolo lelo tozali sukutu na ta ya lokuta te. Toza kutu lisu na tante ya makambu ya pamba pamba. Mais toza na ta ya vérité. Pour vérité ya Congo etali sami na mokili mobimba lelo. Ke oyo tobandaka koloba. Oyo tobandaka ko pesa ba info d'avance. Lelo etali sami na miso ya mokili mobimba ke ba tobandaki koloba ezali ya solo. Moboko na biso ya mokolo lelo. Oyo tokofandela lelo ezali surtout makambu ya corps. Accord oyo euti ko signame na États-Unis d'Amérique na mboka ya Washington oyo ezali capitale ya États-Unis d'Amérique entre parti rwandais na parti congolaise ezali na mayemaleki mais ezali na ba grand absent na kokota directement na émission tolobaka na politique même si elobaka makambo ebele ezali na photo moko oyo esali buzz makasi na réseaux sociaux. Ezali descente, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Navian, tango ya komi cardinal Ambongo Besunga ayaki kopesa Fatim Bote. Mais kaka ye Ambongo oyo yende mutu babandaki kotambola na bashole par-ci par-là ECC catholique Senko basanganaki pona koluka nini ke kolave Paul Kagame. Kolave Paul Kagame, c'est-à-dire Rwanda bimisi mbongo, Uganda bimisi, Angola bimisi, Kenya bimisi, pour na ko permettre bandeko bakoka kotambola. Bakoka kokende ko plaider pour na ba longola ba sanction o ba pesi Rwanda parce que Kagame pema. Tout le monde na mukolo ya lobi samedi, chef de l'État François Zopesela Ambongo Mbote, bo comprendre que mutu oyo azali na esengo ya mutu oyo te. En politique, geste nyonso et kontaka soki bobi politique te. Donc so botali photo wana, bokomona ke mutu oyo asi abaye buzoba ya mbongo, mutu oyo asi abaye traîtrisme ya mbongo, un traître, cardinal ya lokuta oyo ayebi ko créer pété, oyo nazotala na nini moko awa eleki bane oyo eleki ambongo ake plus loin ya ko vanter Kagame. Tant azo vanter Kagame ke admiraka Kagame pona ndenga azo gérer mboka pene azo tonga mboka na ye. Mais soki lelo Congo toza o tozali ezali pona bango ba ini ya Congo ambongo aza mu ini ya Congo yango penza mbazwa lokumu na yoki na liste ya ba challenger o bakozala ba cardinal akozala te akoki kotikala kozala cardinal te so cardinal africain akoki kobima ezala oyo ya Guinée wana cardinal ya Guinée nde biso nyonso ba congolais oyo tolandelaka politique tolobelaka politique tozo soutenir Yesu ati mundele ambongo akotikala kokoma te parce que soki ambongo akomi na Rome ekozala plus pire bana mboka na sengi na bino bo like bo s'abonner bo commenter émission bo aimer bandeko na nga yango nde kopesa biso makasi ya koloba na ye sikoyo. Pourquoi États-Unis a lâché Kagame?
Pourquoi États-Unis a lâché Kagame? Pourquoi Kagame a signé? Tokomi wapi? Tozokende wapi? Pe ekozala lolenge nini? Yango esengeli tomeka ko expliquer bino lelo. Na kozala penda mbangu te, nalingi congolais nyonso akoka ko comprendre. Après la mort de président, ancien président Hutu Abirimania, oyo akufaka na Rwanda, oyo babetaka lance roquette babomaka, depuis 1994, ezali tangu oyo pasi ya Congo ebandi. Pasi ya Congo oyo euti wapi? Pasi ya Congo euti epai ya batu oyo bakomisi Kagame lokola Kagame tout puissant. Soki tozwi Rwanda munene ya Rwanda, Rwanda tokoki kotiango ata munene ata ya Walikale, Walikale wana mobimba. Nde ezali munene ya Rwanda. Tala siko Grand Congo, tozwi kaka Walikale. Nde munene ya Rwanda. Mais kamboka ya muke wana enyokoli biso pendant 30 années. Or que balobaka ke mbuma ekolisaka lidesu ezali oyo ezali na kati na yango. Mbuma epolisaka lidesu ezali oyo nyama apolisaka lidesu, je rectifie, nyama epolisaka lidesu ezali oyo ezali na kati ya lidesu. Nyama yango ezali nini? Baye na 1996 babandi bitumba papa le 17 mai 1997 baye kozwa pouvoir par l'intermise ya Musée Laurent Désiré Kabila avec les Bizima, avec les James Kabarebe et consorts. Baye bazui pouvoir awa. Tango bazui pouvoir, Musée nationaliste tel qu'il était, namaloba ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ayebisi Musée, loba na batu oyo, facture esengeli kofuta bango ezali kombe po bazonga. Muza yokaka te. Na uti koloba ake nyama polisaka madesu azalaka na kati ya madesu. Nyama polisaka lidesu azalaka na kati ya lidesu yenda apolisaka. Batali balobi te. Nyama oyo azali libanda. Esengeli to bomai po madesu etikala tozwa nyama siko tokota na kati. Baye kozwa Musée, basasine Musée babomie pona règne ya batuti rwandais et René na Congo bakoka kokota na ba institution nyonso. C'est par là baye kozwa nyama wa polisaka lidesu oyo tobengi Kazembe Kanambe commandant Hippolyte alias Joseph Kabila batie na kati ya lidesu. Lidesu lelo nazo représenter Congo. Bazwi nyama wana batie na kati ya lidesu. Pasi ya bakongolais bandi. Pasi ya bakongolais bandi. Pasi ya bakongolais bandi. Ba mama baza violé. Bana na biso ezala bana ya siamike bazali violé. Bazo mema bana na kisoda na makasi. Bazo nyokola batu na mboka oyo. Mais Congolais atikali ko comprendre te. Atikali ko comprendre te. Azo comprendre mais mazo lekate. Tomona awa na ba marche pacifique awa. Baboma ba Rossi Mukendi, ba Thérèse Kapangala et consort. Ba mususu balimwa bo bakenda ti lelo te bakabisika bakenda te. Likolo ya nyama oyo tokotisaka na kati ya lidesu. Ngala lobaka ngo c'est une insulte. Un grand Congo ezala dirigé par ya mutu ya boye. Ezala dirigé par ya mutu ya boye. Toye komona tango akomi na suka awa. Liboso ya ba collègue na ba président, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Place makambo fandi ya wana bandeko. Bo liker, bo s'abonner, bo commenter, bo partager émission.
Alors, je ne vous dis pas au revoir. Je vous dis à bientôt. Ah, Nzambe la ngai. Nzambe la ngai. Ceux qui va congolais bazo comprendre makambo oyo. En tout cas, na kotika la koyoka même na ville province à Kinshasa a te mutalo ba Kabila zonga. Donc ozolo ba ke tu es zonga. Kabila le dit bientôt pourquoi. Ayeba ke na armée. Abebi sa armée nyonso. A comme si armée na biso faible. A comme si armée na biso faible na nini. Ezali na mixage pe brassage. Yoko ki kondimake na mboka oyo naba base de commandement nyonso ce sont des Rwandais qui commandent. Congolais alinga tombola moto esengeli bakata moto wana. Congolais alinga milakisa kazama esengeli baboma ye. Service ya renseignement congolais. Ba Rwandais bazo kota bazo bima bazo pesa ba information ndenge balingi bazo sala o balingi na mboka o nyonso wana pona nini pia systématique. Soki bomoni Kabila o atake kotanga parce que niveau ezalaki mke aya wakota na pouvoir azata na diplôme oyo ya on a quoi certificat école primaire T. Je vous dis mes chers compatriotes, né de père et de mère ba congolais bipai bozwami nazo ba mino makambo ezali vrai. Ata certificat école primaire wa pambaza na ngoti. Et bon diplôme parce que biso nyonso nde toza boyinga na tangi classe soko tuninga ba collègue na ngai nakoki ko banda kotanga bango awa bazali ebele banda na banda classe kino lelo na moyo to komi lelo awa. Mais ye soko tune collègue na classe akoye biso munduki pistolet lokola zalaka liklik ayebika ko boma bato ayekoli ko boma bato ya ekole loko mosusu te alobi à bientôt. Pourquoi alobaki à bientôt? À bientôt c'est-à-dire akei akozonga lolenge nini azui aseme insécurité partout na nord côté oriental côté nord sud est l'ouest esengeli aseme insécurité même proche à capitale oyo toyoki phénomène mobondo oyo mobondo bazali kocréer terrain peu désolation na grand bandundu nyonso wana ba œuvre ya Kazembre de Kanambe. Toye komona a Kagame koloba kete ba sanction eleki batu nyonso baza na sima makambo babima yaye na Goma. Aye na Goma. Baye kobengisa bandeko na Doha avant na koma na Doha na Arabie Saoudite na kenanu na accord oyo tolobi ke ezali moboko na biso ya lelo tozali na accord ya Nairobi tozali na accord ya Luanda selon résolution ya Nations Unies tozali na 2773 oyo esengelaki basigné wapi na Luanda ezalaki le 18 décembre 2024 esengelaki ete Kagame na président Tshisekedi bakoka kokutana na Luanda na bonne volonté ya Fati akitaki Luanda ayebaki na eke Kagame akoya te mais pona kolakisa ke azali homme de la paix à se rendre directement na Luanda tomonaki Kagame akimi bakongolais bele bakondanaki Tshisekedi awa surtout baye opposition bakondane Fati falaki akende te azali mobali te azali mwasi Kagame azali mobali me bana mboka botu na ngani Etienne Tshisekedi wa Mulumba heureuse mémoire alobaka bakolela munoko mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka eloko moko alobi Kabila na famille bakozala dispersé. Est-ce que ekokisami to ekokisami te Kagame aleli to aleli te ezali ma Tshisekedi alobaki c'est pour la toute première fois avant na kota na kati ya mozinda makambo oyo c'est pour la toute première fois na mokili oyo kobandanga na botami kino na nde na koli na komi lelo boye
namona ke guerre esila na signature. Ah, Tshisekedi aza ya Nzambe. Tshisekedi aza ya Nzambe. Yango tobatelaka mokonzi oyo, tosambelaka mpona ye, totike na maboko ya Nzambe. Nzambe abakiselaka kaka toujours sagesse, sagesse, sagesse. Débat ezoseklata makasi, bazoloba ke o alobaka ako négocier na M23 te. Ava tokotala mozino na sengi bo like, bo s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager. Hein? Et puis ça biso makasi quoi. To solola pena bandeko na ngai. Alobi akotikala ko négocier na M23 te. Qui dit M23? Qui dit Kabila et Kagame? Chef de l'État congolais, abandaki koloba yango bandakala ke le patron de l'M23 c'est Kagame. C'est pourquoi akotikala ko négocier na Kagame te. Akotikala ko négocier na M23 te, pardon. Akotikala ko négocier na ba mouvement rebelle te. Baye basimi mandoki akotikala ko négocier na bango te. Soki toke na accord ya Nairobi. Accord ya Nairobi ezoloba na biso boke esengeli gouvernement elongo na ba groupe rebelle nyonso basigner charte moko ya boyokani mpona bakoka koyokana. Tshisekedi alobi niet nakotikala kosigner na bato wana te. Toye komona awa na démarche ya bandeko ya Qatar, précisément na Doha, bayambi Tshisekedi na Kagame kuna epa prince ya Arabie Saoudite bayambi bango mibale maye basololaki baye koyamba sikoyo batomboki bisimwa et consort na groupe na bango na délégation ya AFC pe gouvernement congolais basololi na moment wana Kabila azoluka attaquer Grand Katanga. Katanga yetu Katanga eza ya ba congolais ya bino te. Azoluka attaquer Grand Katanga. Yango bomoni ferme ya Katumbi o ezali na futuka. Ezali persécutionné. O bazo sala enquête o pe ba découvrir pe ba minduki na kati ya ferme oyo. Hein? Bon comprendre. Oba opposant. Bazalaki na besoin Katanga ezala paralysé, mais gloire à Dieu, toza na terre Congo bandeko na ngai. Congolais non se pas ozo mi fozala na sengo. Tozali na président moko un fin stratège. Oyo atoni mayele azali na mayele belé, lelo emonisami na misu ya bato. Bana mboka. Esengo nga azali na yango na ebite yo pe pa yo fandi soko za ene sengo oyo. Guerre umeli makasi 30 ans plus de 16 millions de Congolais au bakoli na champ de bataille. Kabila yebisa biso lelo bavevo batikali pe ba orphelin. Kabila ekoyebisa bango nini? Kagame yebisa biso bavevo batikali pe ba orphelin. Kagame okoyebisa bango ndenge okoyebisa bango nini? Tozomona bandeko misusu maboko ekatani, misusu makolo ekatani, batikali ba handicapé physique. Boseme terreur pe désolation na kati ya mboka oyo. Bokoloba nini? Yango moni na mokolo ya lobi na Rome na bobsek ya pape Kagame azalaki na posa ya baboya ya ezali na ba président baboyi baya. Mais sur 51 présidents du monde tout le monde qui fati na bobsek ya pape pe atelemi pe na premier rang ndele ba président ba telemaki. Quelle considération! Donald Trump, Emmanuel Macron, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et consort. Tout le monde grande absence. Il y a Poutine. Pourquoi na Kagame bazali na
mandat d'arrêt international oyo tobengi CPI yango va se rendre te na Rome yango bayaki te na tie point d'interrogation na tie quoi na tie na bloqué yango sikoyo tokobana émission na biso na mai tozolobela ya corps nazotuna Kagame okoyebisa bandeko wana nini Kabila okoloba na bango nini na nyonso bosali na Congo na paso bonyokoli ba Congolais pendant ntango molai lelo toye komona kokima oyo Kagame akimaka na Luanda eke kokanga ye liyo bakimaka yango te liyo kokima ya lisasi moke na mutuka okufia okokima na mutuka oke na mai okufia yango lelo ezwi Kagame ti baimpose Kagame parce que tobandaki na ebandela koloba ke depuis 1994 azalaki allié spécial pour les États-Unis d'Amérique Kagame azalaki allié incontestable pour na Kagame nalandi vidéo moko oyo barwandais bazoloba ke mabele na bango oyo bakoko na bango balobelaka bango ke bakozwa mabele ya promesse ezali este ya Congo yango bakotika te bakozwa yango bazalaki na mabele oyo bazalaki na posa baconquérir awa na Afrique ezali na Tanzanie ezali na République démocratique du Congo mais bake pa batanzanien bazali incorruptible Tanzanie jamais koteka mabele na likolo ya mbongo ndenge tozomona nanga andimia boba mandeko na likolo ya ba carré minier ezokute via mutu batu nyonso bino bobomi wana likolo ya carré minier yo nanga est-ce que ezokute via batu bobomi batu ebele bosaleli batu bamabe ebele or ke nanga azalaka rebelle tozo regrette ka batu bakomisaka ye pasteur pa kokoma pe président seni na mboka oyo bobomi batu ebele lelo bokoyebisa bakongole nini ngai ata balobi nasambelaka nzambe soki bayebisi ngai nalimbisa nanga na kotikala kolimbisa ata mokolo moko te nde naza bongai edikampo nasengi na bandeko bolaike bosabone bokomante boaime émission Kagame akimi akor na Luanda kokima akimi na Luanda aye bamerike baye composé oyo bazalaka balie na ye disa balie na ye na ndenge nyonso yango to profiter na tango Donald Trump azali na pouvoir Congo ekokende musika nazo regretter na bandeko ya opposition oyo tisiko bazondima te bazo comprendre te tozali wapi ezali souci pourquoi balingaki bajouer jeu ya Kagame jeu ya Kagame ona nani yaki nango ezali sole oyo ya Senko na SCC pe na bamususu oyo bayaki otokende na dialogue tokodialogue sur quoi tozali na bainstitution oyo efandi ezali bainstitution oyo mokonzi ya mboka oyo azali élu démocratiquement na mandat oyo topesa biso ya 5 ans ye nde aétabli nini wana azoki pouvoir par négociation te azoki pouvoir na mandoki te azoki pouvoir na boyokani moko songolo pakala te bazoki pouvoir oyo population epesi ye atie gouvernement na place wana sikoyo basango mpona kosilisa crise ya est ya Congo esengeli tokende na dialogue non toza su na ta ya dialogue te tokenda na dialogue ya Sun City toyebi barésolution ya Sun City tokenda na dialogue oyo tobengi ya Kodio esalamaka mokolo yango équipe soleil ebimaka na mboka oyo elakisaka deja ke babe ezali eabuti na eloko moko te nde lelo botikeli biso Senko botikeli biso oyo lenga koya azalaka nini babengaka yango nini sensa soki sensa oyo lenga koya azali bana mboka en tout cas accord entre États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo na Rwanda ezalaki signé pona nini Kagame akimi yango wapi na
Luanda meke ko rattraper wapi na États-Unis d'Amérique et rattraper ba signer accord oyo donc tozi pe oyo et cause négociable te pe oyo massa se kolela te pe oyo et cause la libéla si les deux bapesi les génocidaires Paul Kagame minutes akoka kobimisa batu na yenyo sur le sol congolais mais chose grave ba politicien à Congo na ba sele na banani babanda ko luka keto négocier na ba M23 na AFC mais pour les États-Unis ont reconnaître bangote États-Unis lelo abimisi que l'agresseur du Congo c'est le Rwanda et ça M23 T et zali AFC T le patron de tout ça c'est Kagame et son Rwanda Ndema et Masalami temoni accord et signame nde boyoki mwana ya Museveni Kaguta Museveni alobike ako permettre te ke Kabila atikala kozonga na bokonzi akotikala ko permettre te ke Kabila azonga na bokonzi grand frère na Félix Tshisekedi azosala musala malamu Kabila sali alobi Kabila sali 17 ans na pouvoir atikala ko permettre pays na bango te ekoka kolanda ba ADF nalu kuna la partie est à Congo mais Tshisekedi na 6 ans a permettre bakoka kosala musala wana ensemble yango wana Tshisekedi azali na soutien na total tango balobi ke Kabila ako permettre te Kabila azonga la bokonzi bouti komona scandale oyo uti kosala mabandeko na ngai malgré bazolo bananga ke minutes ekoki bandeko boti kana lo banana bopesa ngata minutes ndam Kabila uti kokende soki na Swaziland soki na Toula soki nini oyo akendaki bazali Jacob Zuma va présenter Kabila comme président de la République chose grave Kabila doit nous donner les explications pourquoi bazo présenter comme chef de l'État aza chef de l'État à Kingakati au Kalamingi tete kobotola toi chef de l'État à nini hein accord signamé nanga lelo abandai kolobaki aza libérateur ya ba congolais lelo nanga zoluka sikoyo ba libérer chose grave nanga zoluka a se libérer ya bandai ko mbenga libérateur parce que aza kokanga mandenga aza wana Kalamingi te bozoka ke azokende ce pays libérateur Kabila yolela bakomi bana bitike Kagame atiki bango pona ko sauver bomoi na ye mais elobi te ke soki to signer accord de paix na Rwanda nde Congo ekangi maboko non nakopesa bino quelques informations avant na chiter malgré la signature sur les déclarations de principe de paix l'armée congolaise se renforce toujours connaissant l'hypocrisie du Rwanda et l'objet que mettre signé armée na biso ekangi maboko non bayebi hypocrisie ya Kagame de bazali ko se préparer tango nyonso et ezali na ba révélation moko na pesa bino po ko comprendre parce que États-Unis azalaka na mité place intérêt États-Unis ezali États-Unis asalaka nyonso azwi ba soldat o babomaka Ben Laden o babomaka Saddam Hussein bolanda depuis lundi ezalaki depuis lundi 21 2004 que les Blackwater ont reçu l'autorisation du gouvernement américain de se déployer en RDC, au sud Kivu et au nord Kivu. Balobi Blackwater, basé autorisation na gouvernement américain, base à la déployer na RDC na sud Kivu et na nord Kivu. Na Tanganyika na Lualaba ainsi que dans le Haut-Katanga. Ndeba Blackwater batindi baba kende. Balobi les clauses du contrat avec le gouvernement de la République nullaire durée en sol congolais n'ont pas été révélées. Makamboye mabe. Balobi tango bakosala na Congo to dire na bango et banité zali révélé te. Wana zali kaka bango moko nde bayebi na mokonzi ya mboka na biso mais ce qu'il est pour si la partie financière a été conclue
misolo esengelaki misolo ezali mpona nini bazali na mission soit bamemela biso kabila ya mobimba soit bamemela biso ya kokufa 30 millions de dollars etiamaki mpona likambo oyo toyawa. Une première équipe est déjà arrivée à Walikale pour sécuriser la mine de terre exploitée par les firmes Alpha Mine. Balobi, première équipe déjà comme à Walikale. Na mine oyo a été, mine a été, donc déjà bakomaki. Bakoya combien de personnes à Wana Congo? Une première équipe est déjà arrivée à Walikale pour sécuriser la mine de terre. Nous apprenons que Blackwater déployera en RDC 4 000 à 6 000 hommes et utilisera l'aéroport international de Kisangani Bongoka pour acheminer son matériel et ses hommes occuper la base de Kamina et quelques autres aussi. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. Malgré la négociation, malgré les accords qui étaient signés, mais comment Zali ko se préparer. Mais tout le monde va Blackwater, oh to bengi, ba Wagner, bangwana batu babomaka Ben Laden, bangwana batu babomaka Saddam Hussein, bangwana batu babomi oya uti kokufa dernièrement awa. Hein? Babomi bango, bazali entreprise privée ya armée américaine babimaka pamba pamba te me baye na Congo pona kosisa bosoto nyonso ya Congo. Azoma bazola tsama ka mangonga me ya koloba ezali ebele bandeko na ngai. Lelo ezali dimanche le 27 avril 2025. Bolanda émission oyo nasengi na bino bo commenter, bo liker, bo s'abonner, bo aimer émission. Bon, même monsieur ya koloba ezali ebele lobi ezali mukolo to koloba to pesi ba nyonso balingaka biso par-ci par-là na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique. Bambote ebele bipai bozwami na bamabota na bino na pesi madame nanga Ketia Moseka bipai azwami bambote ebele na pesi bana na ngai na Daniela Patricia Palmira bébé Junior Samuel peke yana bébé bambote bele bipai bozami Zambe azala labino apambo labino nyonso tu pe enga malamu na mutu nyonso ke s'abonner, commenter, aimer et partager ko finga biso te to fingi mutu te so osengi na bino kaka bo commenter po epesa biso makasi mbala sima toko ka koloba malamu. Bye bye bye.